Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate, mokili makambo, mokili somo bandeko. Mokili penza batu balinga komona te que non, batu bazo évoluer, batu bazo ko avancer, batu bazo sala makambo minene. Ebele ya batu na mokili ya lelo, balinga ka mona ka échec. Balinga batala kaka ke no muto akweyaki. Yango penza ebele ya batu balinga bongo. Eza pasi vraiment na communauté na biso bandeko. Et o sala pasi. Bien que tobete la kango c'était presque na ba émission na biso nyonso, mais batu bazo répétaka kaka ba même chose. Donc ba bêtise ezo se répétaka kaka. Et ce qui n'est pas bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Gomez, na memeli bino pe grâce Luzolo. Bandeko makambo eza. Makambo ezo sala pasi yango totie moi ba emoji ya kolela. Muto akokufa azate eza kaka ba emoji ya kolela parce que situation oyo ekomi moi pasi. Avant de kota na moi makambo na biso na osenga nanu na batu oyo surtout si c'est la toute première fois ya okota na chaîne Abisso, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que sala biso penza o tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko tozwa bakiti to vandaka. Tozwa bakiti to vanda to tia moi mai pembeni, to tia moi sucré to jina biso pembeni na système moko ya bien. Côté mosusu tozo melaka. Botia moi biloko kolia balia kaka parce que on ne sait jamais. Au mono landa na yoka émission boye otie moi eloko oliaka e omeli pe mai mbala moko monika téléphone sonné que non cop moko boye ya kokotisa moi mbongo ebele heureusement que yo yebi déjà que non na banda olia déjà tango na bando landa Étoiline donc tia moi biloko déjà liaka na yo na système moko ya tokos toujours makasi. Bandeko miniature na biso déjà ezoloba makam nyonso tu. Bon on a déjà na photo oyeza Gomez de l'autre côté eza Grâce Luzolo. Biso nyonso toyebi déjà que Grâce Luzolo na minute oyo aza déjà na Nigeria. Aza na nani na Gomez. Gomez aza la congolaise na biso, aza comédienne ya munene. Bando évolué na Congo kanenge zalaka en tout cas soki oza na lipamboli ya Nzambe okita o mata en tout cas Nzambe akomema yo place nyonso o alingi. Siko na minute oyo tokoti koloba Gomez azo évolué na Nigeria. Siko tango akendaki pe Nigeria kanenge zalaka en tout cas amonaki keno azozwa moi quelque chose pe ko sala kuna ezo fongola moi ba opportunité kili yango alobaki keno na kolianga moko te na lukape batu mosusu comme ça baya pe balia bandeko toka liboso amemaki Irsil Peshanga biso nyonso tomona tinde amemaki Irsil Peshanga bien que ezalaki nango mbutu na ba réseaux sociaux ebele ya batu ba finga Irsil Peshanga ebele ya batu ba finga pe Gomez mwana batu asalaki na ye eloko te mais afinga maki pas possible. Et pourtant eloko ya salaki ezalaki eloko oyo penza il fallait que biso batu toye vraiment to beteli Gomez maboko que non Gomez ndenge o sala boye o sala na yo bien. Osali bien makasi tala kaka oboy kolia yo moko te mais obengisi pe bandeko mosusu ba yepe
bakombo na bango pe etamboli parce que eza na batu mosusu bandeko soki bazalaki na opportunité oyo Gomez penza azwaki balingaki ata babengisa batu baza na bapays mosusu balia bango mbongo alobi ke non soki olingi na kotisa yo na bakopo oyo ya Nigeria futanga mbongo mais Gomez penza atali wana nyonso to alobi ke non Nzambe afongoli porte pona nga pe nazala bénédiction pona batu mosusu siko na minute to komona pe grâce Luzolo aye kokende na Nigeria kokoma kana na Nigeria mo ba photo ba video kaka ndenge ezalaka ya grâce Luzolo na Gomez bandeko réseaux sociaux eningani eningani pas possible pourquoi Gomez akoki koponaka grâce Luzolo et pourtant na communauté na biso ya ba comédiens il y a des comédiens et comédiennes ba oyo bazo jouer makasi koleka grâce Luzolo il fallait apona ba o basi ba koli ba kende na Nigeria pe ko jouer pourquoi akopona kaka grâce Luzolo c'est que bazana moi relation amoureuse entre bango mibale et communauté na biso ezalaka nini bandeko ezalaka nini vraiment na communauté na biso siko na minute oyo mwasi akoki kosunga mobali te to mobali akoki kosunga mwasi te ezalaki awa Ursule Peshanga bosala makelele mbutu na ba réseaux sociaux pas possible parce que azwaki Ursule Peshanga ebele abato to comprenaki que non peut-être parce que Ursule Peshanga aza parmi ba comédienne oyo ba joueur kitoko toyebike na communauté na biso tozana ba star o penza ba jouaka tozalaka na basi ba tête penza ya kolobake ba kotisaka makambo bazalaka 3 wana tokoki kolobango bazala plutôt 4 tozalaka na Ursule Peshanga Mupesha tozalaka na Dina na la douce tozalaka na Sila Bisalu tozalaka na Belvi Kandila Patrona bandeko toyebike no ba o 4 penza bango nde mama na bango siko tongo baye kozwa Ursule Peshanga ba mbutu ebimaki na ba réseaux sociaux en tout cas to comprenaki na biso ki eza kaka ba parti bato Dinana bato Ursule pe bato Sila Bisalu bato Belvi peut-être yango ba makelele ebele siko ekomi ya grâce Luzolo bandeko e kokoma keno grâce Luzolo c'est que baza na relation amoureuse bandeko donc ye Gomez atikaka lisusu kozwaka batu soki Gomez oyo abandaki kozwa batu te eke ye moko kaka abandaki ko évoluer na Nigeria kaka biso le même batu tolingaki to bima na ba réseaux sociaux kena Gomez ndenge aza boye aza na mutima mabe azolia kaka ye moko aboyi ko partager na batu siko lelo Gomez andimi aya ko partager alobi te ba opportunité nanga oyo na ovanda nango nga moko te comme ça na lia na bandeko nanga mosusu mais communauté na biso tala biloko bokomi koloba na kombo ya Gomez bandeko biloko ya bongo e décourageaka mingi c'est vrai mosusu to komaka ba commentaire kaka po peut-être batu ba mona ba seka ba sepela mais ezana batu mosusu ba commentaire wana o bolobaka o bokomaka bazwaka ngo à cœur bandimela kango donc yo komi bongo ye penza kepe andimi alobi seki makambo ezalaka nde boye c'est fini mutu atie yango na mutu yango babilo mosusu bandeko foto yebaka que no makambo na okoma mutu mosusu akoya kozwango andimeli yango mutu mosusu na ya komona car eza ba jeu mais mutu mosusu akoya kozwango penza que no makambo eza série akomi pe kotambola nango et c'est qui n'est pas bien bandeko totika babiloko ya bongo totika eloko Gomez azo sala en tout cas de ma part de mon côté Gomez c'est une femme à féliciter aza mwasi moko oyo communauté na biso lelo il fallait eyakata ko apprécier ye mutu penza bimi asali penza émission moko ya mbutu émission moko ya kitoko kaka pona ko apprécier Gomez parce que ce n'est pas donné à tout le monde on se connaît bandeko na communauté na biso tellement que communauté na biso ebela batu balela mbongo
ba opportunité à bongo au monde batu mosusu oui qu'on se le dise batu mosusu azwi opportunité à bongo na Nigeria wana kotisi lisolo ke non comme tozo tourner film to eza film na moko akomaki aza na posa batu boye ba jouer alobi ke non il faut na bengisa pe mutu mosusu aya ko jouer au mona atindi lettre ke non mutu aya ko jouer mais asengi yo mbongo ke pour que oya Nigeria o putanga soki $1000 comme ça na kotisa na film parce que déjà toyebi ke film ya ba Nigérien balanda kango to batala kango presque partout hein batala kango mingi film ya ba Nigérien siko batu mosusu et donc ozala neti opportunité pour na ye ya kolia kambongo mais Gomez atali wana nyonso te alobi ke non soki nzambe apambola kinga c'est pour que nga pena za la bénédiction pour na batu mosusu siko lelo alingi azala pe bénédiction pour na batu mosusu mais tala niveau oyo batu bakomi ko récompenser ye tala niveau oyo communauté na biso ekomi ko futa ye wana nde remerciement bandeko eza pasi vraiment makasi eza pasi na communauté na biso moi toli o na lingi na pesa lelo en passant bandeko je sais que mingi to lobela kaka basi ya mabala to mona ka muke to pesi toli pona basi mais ya lelo penza na lingi na pesa moi toli na ba papa o basi babala to ba papa oyo baza na nzela ya kobala ba papa o déjà ayebi ke non na sine déjà na bimi epa ya basi to na sine prédoté to na sine doté to ozela na biso ka mariage moi toli ba papa nanga ba papa na bengi bino 3 fois ba papa bosilikela nga te mais ezaka toli to yebi ke za na ba papa mosusu oyo penza bazwaka soin ya basi na bango mais lelo to lobela ba papa oyo bazozwa ka soin ya basi na bango te ba papa oyo na terme mosusu to ko benga bango ba papa moko irresponsable papa tango bokenda kobala oke penza obali obimisi mbongo ya mutoki na yo lobike na obala mwasi oyo bokutaka basi bana batu ba parents na bango bazwaka bango en charge omona bilamba azana ngo azozanga te omona suki peut-être salité te omona mwasi moko azobima kitoko sikoyo ezalaka nini ya komona que non yo papa obali penza mwasi obimisi mbongo na yo ebele ya mbongo pona kobala mwasi akoti na ndako alibala ozoki pe yete ezala kolata na ye yo kipaka te ezala mafuta ezala ba make-up ezala suki lelo to mona basi ebele epai na bango azalaki na mwasi moko kitoko abando lata bien bilamba ndenge nyonso donc azane kitoko place nyonso zo tambola mais akoti na ndako alibala ezate que mobali na ye azosala te to mobali na ye azangi mbongo te mobali na ye azana makoki mobali azana ba moyen mais maboko makasi mobali pona kobimisa mbongo aobimisaka mbongo a loyer mobali déjà asi ayebi ba prix nyonso ya biloko na wenze mobali azosutuka mwasi na ye te donc azosokipe na mwasi na ye te aotika mwasi na ye ka bongo suki asali te bilamba moko esi enzuluka kala mwasi ya bato mwana ya 30 ans lelo soki otali ye c'est comme si maman moko abota kala ba maman moko ya ba 50 ans 60 ans ba maman moko o ba souffrira kama kasi mwasi na yo ya 30 ans akomi komona na bongo siko yo papa tango mona mwasi na yo salite o mona mwasi na yo azobonga te olingi o banda koluka basi mosusu libanda papa eza bien te bongisa mwasi na yo eza na ba papa mosusu balobaka keno na bongisaka mwasi na nga te pour que mibali mosusu balandaka ye te papa détrompe-toi eza na mibali mosusu kaka ndenge otikaka mwasi na yo na ba désordre kaka ndenge otikaka mwasi na yo na ba salite omona mobali mosusu amoni ya sepeli na ye yango bomonaka basi mosusu lelo bakomi kobima na bandako alibala basi ebele lelo bazo se plaindre pona mibali na bango balobi mibali maboko makasi pas possible aza mwasi oyo bali papa aza mwasi oyo bali epai na bango mwana bato azalaki bien
abandai kolata bien neti mwasi ya ndako ya libala. Siko akomi na ndako ya libala, tala niveau mwasi na yo aza. Quartier mobimbe komi kotonga mwasi na yo. Et ce qui n'est pas bien, zala mobali moko responsable. Avant obanda kobimisaka bambongo na yo libanda na basi ya libanda. Papa, ezalaka bien bimisa mbongo na yo pona kobongisa mwasi na yo. Place nyonso mwasi atambolaka batalaka mobali. Soki mwasi aza na alliance na maboko, tolo bango. Mwasi nyonso soki aza na alliance na maboko, directement batalaka mobali na ye. Soki bamoni suki ya salite, déjà bamoni ke mobali wana aza irresponsable. Soki bamoni na bilamba moko ezanga tina te, bamoni déjà ke mobali aza irresponsable. Yango omona mibali mosusu bakomi kolanda mwasi na yo ke nga soki na bali yo, soki olingi nga na kozwa soin na yo boye boye. Mwasi pe soki amoni ke na ndako ya libala abandaki na ye ko souffrir, mobali na ye kipaka yete, mobali na ye maboko makasi neti ya koluka. Yango omona basi mosusu bakomi kobima libanda, mwasi akomi kondima ba mibali mosusu. Yango omona ta basi mosusu abomi na ye libala kotoyo 6h ake kokota na ndako ya libala mosusu 12h. En tout cas, papa, kandenge olingaki mwasi na yo na jour à liboso, continuez kolinga mwasi na yo ka bongo. Bolongola ba comportement wana ke non soki abimi kitoko bako bandolanda ka yete. Mwasi oyo azana mayele, mwasi o penza ba edika ye très bien pa na bango. Bandeko ata soki bongisi ye ndenge nini akomi ye bakeno mobali nanga soki lelo nazobima kitoko boy eza pona mobali nanga asi ya balanga, mobali nanga asi ya predotanga ezala bongo mwatoli ya muke kaka na lingaki na pesa na ba papa na système moko ya bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce matin. En tout cas, bosala partage, botia ba commentaire na système moko ya oyo tolobaka na biso kaka chaque jour tokos makasi. Que Dieu vous bénisse la famille. Bye et à la prochaine.